Pensez-vous que Bellevue est plus grande que Ndeko Sila ou bien Ndeko Ursile? Ba succès ba pechanga ba sala na ba silo ebi que Bellevue a zo occasion wana te. Ba moni que Bellevue normalement akokai ko mata bongo te po biso kembi na kopo. Bellevue a franchir l'étape mon a facilité. Na bato akuta ba grand star ya théâtre aleka bango. A sota ba niveau nde ba yemba pa wera. A sota ba niveau côté net ya ba insulte. Ngana olobaka te ba cook nde ba finga Bellevue. Mais il s'affiche trop. Yoka par rapport à ce que nous apprenons. Côté ba cook kate nde ba finga Bellevue. Famille bo taper finga Sila. Et vice versa. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media télévision, Boye Imalamu. Émission Nabino le code de bonne conduite yango yo et bandi Bandeko Balamundi, makamezali minene, makamezali grave. Le loto ke bongo na ngambu ya ba comédien Bandeko Nabiso o bazo sala musala kitoko na mboka Nabiso, Bandeko Nabiso o bazo kotombola bendele ya Congo sur le plan culturel na ngambu ya o donc etali cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous pendant Oetali Likambouya, ma sœur Bellevue Kandi, la patrona Ndenge Batu Bazala na habitude Yakobengae, la patrona, je te salue. Tozo Kotalilo et pas ya maman Sila Bisalou SB Oyo ba les amoureux ya Sila Bisalou ba benga kabango les abakou les loto kosolana bango et puis to kenepe na lombango lisusu na ngambo Oetali maman na biso Ursile Pechanga. Binomoko boyebi cette grande dame apport na ye na kati ya cinéma ya mboka oyo. Makambo nini lelo e kabola batu oyo. Makambo nini oyo lelo e bomba manase par rapport ya ba icône oyo parmi ba icône ya théâtre bango misatu bazali. Ba oyo lelo bazali image oyo ezo kosala que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons bazo kozwa vie na sima na bango. Mais pourquoi Bamakambo union sont tout autour na bango ensemble na madame Sarato la tokosala analyse oyo une façon ya komema bino na ba réflexion une façon ya koluka moyen ya ko accompagner bandeko ona musala bazo sala une façon aussi ya ko fustiger ba comportement ya mabe. Voilà, bon deli bazali derrière la caméra azoko réaliser émission oyo Bochwa lazali na machine kuna azoko sala musala na kanisi ba mère fan, ba mère abonné, ba mère fan oyo bazalaka ya Sarato la télévision.
Merci pour l'accompagnement Nabino parce que grâce à vous aussi, aujourd'hui, petit à petit, tozo ko atteindre l'objectif parce que vous, quand vous venez, vous finissez à mon président bébé. Je vous salue, Bissika des Hommes Bino, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Celia Kinkela, Sol Yabambemba, maman Makia Lakumba, madame Fatou. Boza tellement ébélé, Nzambe abatté la bino, Nzambe a longola ba 10 ans likolo ya ba chinois nyonso baba kisango donc pas na bino. Un grand merci à maman Bijou Ketani, maman ba 90% au bonga na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda Kilomètre à Calgary, Eliane Kazimoto HK. Je te salue hein, Fifi Wechi. Depuis quelque part, je te salue aussi, maman Yvette Mbangu Yaba Yvette. Merci beaucoup, maman, pour le message conseil Nabino. Boende Tozo Lukato Banda émission Oyo TK 09 l'international. Tout ça la grande tout ça là qui est ça là vraiment bien. Blandine Tatala. Bon délivre. Tolo balangage moko. Oko fongola Tozo nanou. Maman Sarah Tola. En répondant, en vendant. Tolo Kamoeto Banda émission Nabison Poso. Et l'amour Nabanda Kunabino. Bisika bozo kolanda biso. Sarah, mbote. Mposo. Mposo. Oui, mposo c'est la semaine. Bonjour, t'as dit. Bonne santé. Ouais, santé très bien par la grâce de Dieu. Bon début de la semaine, na sort. Bon, Olanda biso de partout dans le monde. En tout cas, Bambote na bino nyostu yango yo ba meilleur fan du monde na pesi bino mbote. Tata po ifapeka to ma grande sœur chérie, je te salue. Mama po. En tout cas, na pesi sumbote na maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un clin d'œil spécial à toi. Amélia Moueba, la private de Orlando Domingos. Un grand merci na Jenny Beta industriel. Moi c'est à Pembe. Bambote na président Charles Tamboué. Bambote na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Pourquoi papa na maman ma passe à Yaya Moto na Pession Beauté, président bébé, la présidente maman Nathalie. En tout cas, bandeko nyonso oyo bolinga chaîne nanga, bolinga ba émission nanga, bo soutenir nanga. En tout cas, ba semaine là mon bino. Donc nzamba assister bino na mamnyos tout bossa na semaine oyo en vendant en répondant. Donc Perico yo isa bouclé à Miki. Hein? Là ça cala. Et puis, les bolingues la wana tissu qualité donc TikTok. Si vous avez besoin, vous contactez Ngakaka. Merci beaucoup Sarah. Mais Meka Osunganga, je les appelle. Na kobe ngango dérangement te parce que les amusala na biso. Ouais. Pour na oetali makambu ya ba parcelle. Je reçois jusque là les appels, les gens appellent. Batu bazo kokoma. Eza ndenge nini parce que batu ba teke maman moi benga lobi alobi. Boloba ki 2 semaines après, 2 semaines déjà c'est l'équikala. Bazomo na suite été ezali ndenge nini yo mtoza na contact direct avec la patronne Nana Takaza mapangu na selesili mapangu sukune za kaliso mapangu na sele esila OK mapangu na maluku esila na menkao donc bazela kaka semaine on azobimisela bango site mususu o ba yo soma mapangu mais des sites autres c'est là qui publicité en tout cas il n'y a plus de parcelles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Sarah Tola, aujourd'hui, toujours le moyen de mettre un peu Kobetana Lisolo, tout ça la analyse par rapport à Italie, les comédiens, Yambo Kanabiso. Na ko tanga ba komo na bango bango misato to ko metto sala do analyse awa et bengami bongo na kombo ya maman Belvikandi la patrona maman Sila Bisalu et puis maman Irsile Pechanga. Oui. Bazali bato oyo basalaka musala moko musala ya théâtre aujourd'hui aussi il faut qu'on se le dise bazali parmi bato oyo balongoli complexe et pas ya bande qu'on a biso ebele ya basi na ya mibali na théâtre. Mais lorsque vous regardez ba calomnie, les insultes, ba n'importe quoi, ba bo soto o ezoko lata bango pona yo koki ko sala analyse nini sur ba grande personne misato oyo ya théâtre mboko na biso. So ba calomnie na ba bo soto ezolata bango ça normal tadi. Normal la ndenge. Et ça normal, les ndenge Congo et Kenda kabiso ba africain. Mutu to za star afinga maka. Donc eza nango likambo ça la analyse parce que ba o baza ko liboso na bango ba finga maka ba kofi ba wera ba jibe.
alali pe na tonga la muki ayebi mutu monta tchele mikona caméra afingi famille na ye. C'est comme ça les réseaux sociaux et fonctionnera to batuna ya ba africain précisément ba congolais ndé ba fonctionnera. Et ça grandeur, réseau là que sa grandeur au bango bazar. Parce que so zelo ronante en tout cas, ils a pas si ba calculer ou ba finga la gratuité. Donc so ozala mo lo comment un pifo et ça que mutu tout au monde en robamba libanga na mangete là. Donc ba ensuite déjà au bakuta na nango nga elakisa nga grandeur na bango tout. Bango nyos tumisa to bazar grand. Voilà, Tozo Kinesuko na Moko. Merci beaucoup na réponse wana. Aujourd'hui quand tu vois les réseaux sociaux quand on lobby, acharnement ou ezali contre Belvi Kandi. Ezalaka nini jalousie. On cherche il y a sa tête, sa personnalité, ko salir ou bien ezalaka une façon ya kimute mama seulement ya congolais ya ko mona ndeko azo ko évoluer au lieu ya ko tchaye maboko bazo luka ko benda epo na zongo sesima. En fait, tu as dit oyebi ke na ça moyo batu balinga épanouissement ya motuté. OK. Belvi, si je me trompe pas, Aouta et pas Via, Queen, APC Mbote. Queen Mother, ouais. Nathan wana, je ne pense pas que Belvi a ko osé ko sa rando na sila. Pour sila na époque wana sila kombo sila succès. Je ne pense pas que Belvi Kandi aurait causé na fan ya yemoko ou koko faire face contre Pechanga. Mais Pechanga arrive à Pechanga. Donc Nathan wana nandimi ku te ke ba star wana bazo calculer ba sa tarando na Belvi. Bazo calculer été parce que azaki non il lo côté. Omoni mutu soka nzamba komo élever ye akomi ko épanouir épanouissement komo ya na vie na ye. Na bato bando cha ekate ba oche pindaka. Voilà. Moi non akomi andeni. To tika kaye na kiseso ti. Deni a région d'Abisso na Gombe. C'est compliqué. Jalousie et botamaka au fur et à mesure na makamo ya miki. OK. Belvia outi na groupe ya Via. Groupe à vie eza parmi ba grand groupe qui chassate. Eza groupe mo ya mwana mwasi a sepela créer groupe na e quand même bazara quand même pour voyager zaki a félicité pour via za même un groupe de fois va voyager ba Angola et tout mais Belvi a outi perd dans les nions ce qu'au Congola linga bongo te ke mutu mo akembite anyokwa minde biso nyokwa mita utineka dans les Nil par boyaye azu makambo na boulot ozo comprendre ba sepela na ngote voilà ezalo wanga la landande comment ka zoloba ba Sara wana ba nyokwa mite biso kemba na ba YouTube. Est-ce que c'est important quand on est au Kemba qui n'a pas fait le canal Kemba? Tout ça savoir mon côté, tout ça aura mon côté, tout ça étoile mon côté, mon âme la chance naïe. Peut-être la chance et sourire. Tam sous temps nanga e kokaki. Tam sous ba difficulté on a vivre na passer nanga yo mon côté. Tam sous yo otikala olala pa batute. Tam sous yo famille no etikala o rejeter oté. Mais ngata msou na nyo comment na vivre ba vie moko ya passe. Impossible. Tamsou ko sourire nanga o nzamba o sexanga et comme les yeux mais entre temps tamsou yo passer na yo beaucoup mi bien. C'est compliqué t'as dit. Donc ce qui est là Belvi Kandi la patronne ande ba bengarae ba te ko famille libota nde ba fan nae. Lelo Belvi a sujet à moquerie et ça normal. Na habité pourquoi bolingara bo salango problème. Justement, allez-y comprendre au-delà. Il y a pas pensé la bino que Belvi Kandi a commis star. Belvi Kandi a utile. Ce qui Belvi Kandi a qui utile c'est-à-dire ngana to vanda boito ça la bango na liste hein. Et combien d'artistes comédiennes au baza babima biso to yebi bango te. Même na combo. Et puis e bandande ninga sarana zwa kiti nanga na vandi boy na che perique nanga kitoko boy na bandolobe la kombo mutu mo na ebita e bandita sali succès. Donc quelque part famille libota faut comprendre que Belvi à l'équipe étape o bato ebele akuti na mondo wana bakokyo le kango. Ata pembedi na ba comité. E bolingete siko. Vous comprenez? Parce que ndenge biso to vivara messieurs zala bien ko ndenge biso to vivaka ndenge biso to vivaka ça ouais zala bien ndenge biso to vivaka
ezate ndenge bato mususu ba vivaka Congolais vivaka place oyo akomi aolinga te camarade neto ndeko naza na poste wana aomwa loka to kokana OK yo bando dépendre sous nanga te okomo dépendre donc okomi indépendante moyena manipuler ezala te voilà makambo ezokomela ndeko na biso Belle-Vie bamoni ke Belle-Vie normalement akokai komata bongo te po biso kembi na kopo et puis Belle-Vie a joué nde bango pe ba jouer te ba succès ba pechanga ba sala na ba silo ebi ke Belle-Vie a zo occasion wana te azwa grâce wana te voilà asala kombo bongo te mais ce que talande nzamba sala kama kamuna ye abimisie mutu na ndenge na ye abimisie na forme na ye abimisie lié pe na ndenge na ye ozo comprendre même na bango moko ba fan na bango fo ba comprendre eloko wana Congolais a vivre na motema mabe alingaka bato ba franchir l'étape na facilité te voilà sikoyo Belle-Vie a franchir l'étape mo na facilité na bato akuta ba grand star ya théâtre aleka bango a sota ba niveau nde ba yembaka pa wera a sota ba niveau donc Belle-Vie quand a sota ba niveau sko lokwa sota ba niveau brilla l'étape wana tu wana o bango bazoze le faki Belle-Vie aleka akomi mbamo likolo et ça ramon ntima hein Montima mbimo boye moi ketu ata toloba ngo boye te mais ça ramon le roman na mutema voilà pourquoi Belle-Vie Kandi aza tout le temps insulté tout le temps dans les réseaux sociaux tout le temps dans les critiques pour aza combo yaya atanga nde na vandi na sa analyse nanga normal ni contre ni pour boye et ça parce que batumi sa tout le bela na ba grand en tout cas ba mpc na ba mbwa na yo lobate donc c'est un peu ça mais lorsque vous regardez le système de G il y a Belle-Vie Kandi sur la scène pensez-vous que Belle-Vie est plus grande que Ndeko Sila ou bien Ndeko Ursile? En fait, quand la grande na scène, il dépend de une expérience. OK. Si la une expérience, sauf na toke na ninga scène, si la ne ba benga ke pomba scène na ba fan na e, asa vraiment na expérience ya cop. Dirait expérience temps et comptaratadi. Mais et là qui cite que muto azumeli na cop to azana expérience ya cop ako le kambamo muto abota milobi keba c'est ça aussi hein c'est ça keba en tout cas analyse oyo nazala nga mongamba Belle-Vie te nakendaka na bureau Belle-Vie te pona zwa mbongo oyebi kuna te yo kono sa te lolombo te naza pe mongamba ya sila te ke naleka coach pa sila nakenda kozwa mbongo na pe comédienne teke na obonde la sila sala film ekoti sanga Belle-Vie sala te non sa musa nanga OK sila za pomba scène sila a une expérience OK sila a eu base à formation nantique est-ce que ça comprendre sila a eu base à formation nantique OK en dehors antique Aleki et pas les grands professeurs Elombe ils ont bon groupe Simba a 8 ans na mobimba un succès na Simba voilà alors ndeko Belle-Vie Kandi ya outi na dans les néants abato batambola na chance wana différence to sala ya Belle-Vie na Sila Belle-Vie aza chansard a outi na dans les néants ndambo yo patron na ya za kanango vie ya Queen Mother donc ex patron na vie a peut ebi sur sa vie a outé pas muyombe gauche il faut pas voiler les faces kota muyombe gauche penda formation au balobara artistique ezate ezala raté ba muyombe gauche ne fait pas le théâtre voilà on se comprend là-bas il y a pas la formation base ezate place au via abimele là mais malgré base ezate bazaki pe na mwa luyalu na bango succès na bango ezalaki voilà parce que patron na yenda a formé les biso Belle-Vie Kandi alors ce qui Belle-Vie Kandi la façon dont elle a joué azana no mwana moi je dirais que Belle-Vie aza chansard a eu succès avant peut-être à ami koti sapna makasi na monde en théâtre parce que Belle-Vie a joué trop tôt oui akutani trote na ba pomba scène na podium de bango ya podium na bango
hein, a joué trop té. Non, je ne pense pas qu'il y a de films où va jouer na sila. Je ne pense pas. Oui. Donc, à juste tenter parce que. Réfléchir peu bah jouer té. Donc, belle vie a moutumo a tambola na chance né na maboko. T'as dit mon chance. Sans la chance on a tout. Mais attends, il y a la chance, il y a aussi le travail. Il y a la chance, il y a les talents, il y a le travail. Ok. T'as dit, au cause de la travail, oui, il y a des joueurs qui ont été dans l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui ont été dans l'équipe, ils ont été dans l'équipe, Makasi. Chance, il y a comme une équipe nationale déjà. Au cause de la talent, au cause de la talent, le travail, si vous avez la chance, il y a des problèmes. Si vous avez la chance d'abango, ba finga ya yebi musala ou pas. Azo tambola na la chance na eka na maboko. Parce que muto aza chansa ayebi musala wana bien te yaya. Yo muto yebi bien koleka ngana ba diplôme wana ngo ba ozwanga. C'est ça. Tout ça confusion te. La jalousie est coexister parce que belle vie azaki penza au pointé. Il y a travail. Oui, il faut le dire. On ne mâche pas les mots. Belle vie a joué trop té. A cartonné na ba film té. Mazaki na chance na emo azotamboane nango. Et puis à s'imposer à comme une marque. Voilà. Et alors quoi ba biso ba Sarah, to l'équipe ba inate. Obi combien de sœurs na ba vie na biso o ba leka ba ina. Babeti pe ba 10 ans na kopo tam sous les longa l'équipe bango na stabilité ebelé na l'équipe bango na combo ebelé na l'équipe bango na succès. Ils ont fait du facile siko ezanine. Est-ce que nga Sarah ndé na Sarah be mission na l'équipe bano ba na ifasik siko na sa émission so ba tuninga ta des questions ya makamba be mission na ebia ko se ka teta dit o ya comptabilité te autour là au 7e principe de la comptabilité na répondre. Sarah. Yo tout là ka des questions. So il ne peut pas répondre. Ko se kate? Sarah yo modo vidanga boule. Oh. Tu as vraiment na mai de l'auto mais là na ba plan nord. Te na yo biso ta dit. So obi na ka des questions na ko kananga te. Na yo bate. Donc na tambolika na chance na ngamona maboko na ebi pe koloba. Alors, tant na ebo loba na moni que musala ngwe sourire. Na koti sko ba formation na lukana yeba. Voilà. C'est ça belle vie kandi. OK. Yende belle vie kandi. Belle vie kandi aloranga. Ya yeka lobby ya na ota mwana chance na ngana maboko. Na zana ngona maboko. Poso to bito tala bango nyosu ne ba est-ce que belle vie a sali succès au Gabriel Asala? Jamais. Bado maze basa ba succès. Ba succès ya makasi. Donc soto bito lukata batakala. Baleki eka na succès au basala. Ba mamo yo bazala ke pa ya moyo me gauche nani. O mama aka mutema mabe o ba Naomi. Basali ba succès donc il y a liboma. Belle vie attend la problème moko o izo combattre vie na e. O ba famille bota boye bité eza chance. Abondana chance. Voilà. Parce que chance nae. OK. Et puis si récite na vie rapidement ou a mérité et boteli et pe binemi et belé. Donc mon nene ya bozuna e. Te poso na tobito tanga. En tout cas bandeko nanga obo comparer si la belle vie, il faut pas comparer. Il faut même pas. Oh, ba comparer te na ndenge ni. Baba comédien. Non, ko comparer na travail. Ah OK. Te si la zane expérience. Neti bandeko na biso a famille bota. Boye barake bozana grand star na bino belle vie kandi oyo azo produire ba film en tout cas na Hollande ba film na bokebi Chitoko en tout cas na sepela eza ekozapé sengo ponanga ko tourner na ba grand wana misato. OK. Na uzapenda partante que na sali film mo na belle vie na sali ba grand na biso ba na ba grand star na biso ba osala quand même fierté. Il faut protéger bango voilà. Eza lo makamba ba fali ba ferre ba fabrica baza bato yo il faut te protéger to bomba pe bosoto na bango parce que lelo yo soto ke na Nigeria ba na ba merci Johnson baza
pourquoi peut-on ça la 3 stars na biso wana pe ba koma élevé ba comparer bango pe na ba Merci Johnson les Congolais bazami tema mabetati donc famille libota fo boye bara botikaka barando wana to ba guerre wana ya lobake c'est belle vie bo comparer kaina sila sur le plan professionnel non oh mais c'est là na Sarah ba comparer bango tende nini bango nyonso baza ba comédienne ouais tout ngani t'a dit oui pourquoi na ba comparer bango te na to peut explication ah Soto landi na logique. Au moment que si là, a une expérience ya musala. Mais natangeli yo ba kolukato sa discussion ka na émission te. Natangeli yo place yango na bi natangeli yo parcours ya si la place à outil. Oui. Ti a komina moto a formé. Si la nanu aza bien formé na ina. Donc moto aza bien formé na nukoleka na ina, aza na talent parce que si là aza bien formé na katina na talent. Batu musu bazara na talent te me balingi musala wana to wana ba musicien belé na Congo ape a musicien te mais alinga musala wana a apprendre ango mais si la a na talent ya musala et puis aza professionnel parce qu'à 8 ans ya ota ya konchikela ango pe on se comprend et puis surtout 8 ans ya succès au moins le loco place na lobara fali numéro 1 eza ba temps ya succès si la banda bandi théâtre tilelo a gardé succès Laura Kofi Olomide. Mais si qu'on saute auquel on a biso bela mais aza pe na expérience parce qu'elle a déjà plus de 10 ans. Oui, yango na zoloba aza na expérience na quoi na ye ma expérience na ye ekoka wana ozolingo sanet o comparer Kofi Olomide Tom sous na fali. Non mais aussi il faut comprendre que babandi que mais yango na ye bisoti so babandi théâtre ne moko te bo comparer bango pourquoi ya lo wa bolo be héritier bo comparer na fali. Faut poser ma boma parce que héritage a son à 3 ans de carrière. Fallait à sali 15 ans de succès ti les lois maintenir succès. Et ça différent. Mutoyo abandi tam susu musala nae azaki na succès te. Chance eko sourire tam susu na ba katikati ya ba année à succès nae to na ba katikati to na suka. Bande monte na mutoyo abandi ti lelo. Et alors na moni musicien le roi Kofite azala na succès. Si les locaux ont maintenir succès, à Obundana ba génération nyonso. Et alors si là, à banda à sala succès, à continuer au ça succès, à marquer comme on a vendu nango. Combien de bata théâtre au banda succès na ba si là lelo ba yokana. Le succès de si là, s'il faut tous à la wana. Te tous on a succès si là. Mais la ligne à faire comprendre des familles libota ke. Famille libota ka te batu nyonso. Boye baka ko sala compa. Moni si là. Lukelanga émission ya sila na peshanga baza bato to ko comparer yango moni pourquoi na comparer fali na faire pour bauta sans s'interdit droit chemin ba banda carrière na bango elandana sikoyo yo comparer fali na héritier pour ani faut a monter à mabe parce que soto bito ça ba analyse tout fallait bando gagner ka héritier entre temps héritier bandi carrière na e kala mingi te do ba kokana jamais donc si la na bela ba kokana jamais mais likolo ya ba travail professionnel na bango eloko moko ezake bela autambo na chance na maboko mais ça remplace au pet nazolinga pena to yo kana pété na yo yangwana parce que lorsque vous utilisez seulement la chance la grâce comme si dans azana musalate tandis que succès à maman si là aujourd'hui s'il faut total sur le plan professionnel na terrain boué et ça sous remarquable était que Bellevue parce que Bellevue donc aujourd'hui derrière yé abimisi nakolo ba tout oui mais pourquoi nazo manteler chance parce que ozolingo bande sanga makamena expliquer ngonyo sona batu ba otala biso ba comprendre nazo manteler chance na epo na niveau ya carrière na ye eza mukie asali succès te na musala wana asali ngo succès te mais chance na ye et sourire na ndamwa matière wa zaki nango et commissaire place aza lelo a commis productrice azo sala ba film na ye moko pe so tali bien même na ba commentaire bat banda au conseiller to bazo sala ba remarque Bellevue joueur yo moko pe kota na kati ya scène travailler bimisa o eza kati na yo justement ça. Mais aza actrice moko a jouer bien nga se pelarane arana ba mawana e aza na ba aspect facial masque ouais
so ba ebisi kota pena muta passe ya okota sala boy a osala zong sa boy a osala mais aza comparable na si la té parce que bazana durée à carrière mon côté c'est ça mon problème siko yé na pesi na zo marteler chance na parce que bato baleka ki na ba succès o ba sali pe ba temps ebele baza mais lelo ba yo kana susté mais belle vie azanzamba tomboli azali kolo. Donc ce qui lelo belle vie ba komi ko comparer na muto asali tam sous 10 ans de carrière et à succès eza grâce. C'est que muto ana a travaillé. So il lelo ba tu ba comme tchela net hérité tchela rafali libaya stade yep stade. Eza grandeur parce que na logique des choses baza incomparable. Ba koki ko comparer bango te bien que baza musicien. C'est ça. Donc Bella a jouera bien Asara musala ne bien. Botika koko tsaye na ba place bolingi boko tsaye. Mais pourquoi aujourd'hui les abakouk, excusez-moi parce que ekomaga boiso tangi les abakouk au monde na bakouk. Ya moi na pesi ya moi na pesi exemple moko. Okoki kozala professionnel otangela ngo classe. Est-ce que ebi kena ina to na ba grand chanteur ebele ba grand bassiste ba grand soliste na ebiso baza succès po bango batu batangeli yango et puis mayele ya ko beta peut-être donc sentir que non azo beta na mayele mukanda sans erreur kasi baza succès pété succès boya bango te succès boya bango te za likamba chance tadi ba grand chanteur bana ina bato ba yebi musique nde balobaka talent na professionnalisme et belé ba cause na tam su balinga musique bakei mais talent wana ezate mususu pa na talent appel à professionnalisme chance ezate siko ba belle vie ba batu moko atamboli na chance atamboli na talent atamboli na mwa ndambo ya professionnalisme wa yekolaki afongoli yango netinga réseaux sociaux nga yango na sima batebele mais comment nga na comment apprendre bateau na kuti na réseaux sociaux ki basala rabo et ça parce que tant on a comprendre que chance pe ça melinga awa na côté na profondeur a ko s'informer ko luka ko yeba musala ngo bien nde na comment sala ngo lelo ya ngap na za copie coller ya belle vie kondi batu bolingote voilà pourquoi nga pe batu balinga ngate ayeka lobi makamni na sala ya minene au moins kenga na batu balekanga basala ba année de succès mais lelo na lebango vous comprenez et ça pourquoi chance na mayele eloko moko na yebaka na kutana na belle vie place moko ebisanga bi Sarah au moni théâtre na biso lelo eza ya pasi ke ya kala lelo yonzonding biso toko futa batu ba $100 $50. Elle est très intelligente. Belle vie azara maele makasi. Est-ce que bikatanga? Oui. Oui bien. Mais makamudon ka sala ka soki ozana niveau T sur le plan ya ban ya classe ça impossible difficile pour ça lango. Abi même yo, je te suis. Problème aba congolais ezara eloko moko. Balingara komona mutu a évolué té. Théâtre na biso akala ezaka na mbongo lelo to futa batu nzonting film mobimba $100 à salelio film momba $50 mais époque ya ba producteur wana bazako ya salela biso banzonting oyebi ke bazo futa ta msu mutu mo $500 à l'époque oui nzonting ya ki na mbongo na air ya ba ya siko batu wana ba bomba te ba gera vi na bango mabe siko nga na kutani na occasion na nga na salisa ngo ba jeter na tche sérieux na musala mais pourquoi lelo ba faire face contre nga tanga pesinga ka eloko wana na talisco vi na nga bia belle vie aza victime lo kwanga abunda na chance na ye c'est tout à fait normal comme moi batu musu to kuti bango na musala oyo basali batu wana kutu bazui na chance ba musicien ba memi bango ba voyage basali si bango ba passeport bazo kabela bino na ba mbongo bozo beta matolo batu tout ya ba matoliste ba kabela ko mbongo batu basala ko même cotisation ya chaque fin du mois yo bongo te muto futara ndako ba futela ko ndako nyonso oza pe na dépense au salate mais onyati vi na oyo moko mambeta o comprendre mutu ye moka nyati vi na mambeta siko ba retour nango e commission motema mabe
ya eka lobi anyo kwa mite point ça c'est pas tout le monde. Voilà. Eza Cameroun Bellevue Kandi. Donc ngana epunda toza vi moko ya copie coller. Merci Sarah. Nabadaki olobali kambu ya Lizabakouk parce que aujourd'hui il faut qu'on se le dise. Namoni guerre o ezalaka ya Sila na Ursile. Ndeti ekomi kolongwa na ngambo ya mama Pechanga ekomi siko beaucoup plus mama Sila na mama Bellevue. Bazali na expérience pembe na bango bazana pomba ya scène o ezali mama na biso Sila. Mais pourquoi aujourd'hui par rapport à ce que nous apprenons les Abakouk bango nde batu bazalaka sima ya koluka ko salir mama Bellevue ya ko bimisa biloko mobu o do zalaka ya malamu te ko finga ye les ibiennes mamwe belé. Pourquoi bango bazalaka toujours derrière biloko wana au lieu de parler oyo etali makamuna bango ya profession? C'est parce que Bellevue azoko émerger, azo travailler, azo poser ba acte oyo bango basala succès belé mais bazoko ko poser en côté, ou bien c'est juste parce que il faut qu'on parle na bango nde baluka ko traiter de la sorte? En tout cas, tu as dit, soyons des réalistes. Fali ndenga otale l'héritier na ba courage na ye na ndenga zo oser azo affronter obi ko ça lycée ba jeté a olinga epete ndenge mo pe héritier place aza otala ke ye fa longola ba défi o fallait otika polobi kuna fali pa ko lemba e pa ko lemba e je m'excuse po musique eza ya mutute okay. Lelo fali ba tu ba vandisi na numéro 1 mais match peko baluka lobi pe comme héritier ça possible. Donc ba osala ba na guerre froide entre bango. Donc to masquer ba voile teke si la sepela un épanouissement ya Bellevue to Bellevue sepela un épanouissement ya Sila. Bellevue azo forcé à bâtir bar likolo si la pas forcé azaka likolo. On se comprend. Alors côté net ya ba insulte. Ngala on lobaka te ba Bakouk nde ba finga Bellevue. Mais il s'affiche trop. Yoka par rapport à ce que nous apprenons. Côté à Bakouk katene ba finga Bellevue. Famille bota pe finga Sila. Ils a vice versa. Ngaza ni pour ni contre na bibia na kendara na ba bureau na te. S'il te plaît mais c'est la muka. Ils a vice versa. Nga kendara na ba bureau na te. Koto ta mona ba finga ka. Koto pe na mona ba finga ka. Mais il y a important. Na mona nangana noté Bellevue Kandi avant na plateau a clashé sur ba grand oya kuti na musala toujours poli. Na mona nanga pe place moté si la vandi a clashé sur Bellevue. Le quoi bango mi balé ba se clash na raté c'est que to bengango ba osala polémique loyale. Baza ba concurrent ba bunda ba la succès ba la titre ba la combo ba la ba view ba la ba bonnet ba la mutu moko à se maintenir à zalora mon premier na bango. C'est tout à fait normal. Il y a pas si so bango mbalé to monaki que ne to mona lelo fabrica sa clasher héritier clasher. Mais ba fan na bango nde ba sala yango. Wana ba bengango wana ba bengango eza 12. Bellevue opeksa ba fan na été si la pas opeksa te po bango ba ko tsambongo na rando wana. OK. Donc ba ça polémique moko loyal o le ko tsa bango mbongo ya lo ka polémique ya wera na jibe. OK. Donc ba ko yo kanate ba fan na bango fo ba bunda na ka bongo li famille bote fingi koto abakuka fingi koto et ça là etombola ba star na bango. Ba to na mi balé. Ye bango tadi. OK. Succès sans adversaire. Wana succès c'est important. Mais le succès aussi bien en PC nga fait mon na biloko la maman Bellevue azo sala tadi ya minene belé. Succès sans adversaire et pouvoir kutu basenga bango moko so ba mon opposant za te ba créer aka pouvoir ye moko ko coopérer créer peu opposant. Oui. Pour oza opposer na grade ba ya ba sur grade oza na concurrente ya tina la ngoni ezala na tina te tina la ngoni ezani il faut ezala na place moko ba concurrent na ba finga ko ba bamba ko mabanga
bato no pe bazongisaka po ba abakuku wana bazala ba abakuku ba se sentir que mami na banga za star et sengaki ke Belvi kandi moko pazala wana chaka sila molunge mais Belvi a zocha bango molunge c'est ça et c'est s'il faut kotala lelo soki muta ocha sila molunge ate sila o sala be forte au ça ba filmer te au forcer na tire te poza de asila parce que mutu moko chaye molunge kuna na Belvi kandi au ça bango ba jeter et ça la ke si la sani aza toujours na temps il faut ça la ba filmer Belvi kuna chi ngape funa cha Belvi sali babi Belvi abeti boy ngaye boy na mona iba dernièrement ba posta qui si la ça qui 1 million au monde que comme défi Belvi peut faire ça ni aluka moi alongola 1 million. Tandis que maman Belvi a travaillé trop. Et puis, question, on a qui a besoin, parce que nous déjà, bon, de livre, ça, la biso, si nous avons ma caméra, puis ça, biso, 2 petites minutes pour tout Kabwana. Mais, question, si nous regardons aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des comédiens, c'est Jeta, dans ma beaucoup, il y a maman Belvi, qui est pas maman si là. Te, baza profiter. Ngap na so Belvi, on a l'émission, ba comédien belé ba na simano balinga côté non mais s'il te plaît non s'il te plaît eza conseil nazo apporter pour katanga te à point de vue nanga OK eza ko sola bien te so nazo apporter mutu un plus idée na so za na ngopesa ngona suka parce que okocha mutu na erreur OK ngande naza na sola bien na kabara na edara batu. Mais au Vandibo, moni mutu moko sali elorote, azaro travailler pas non, avec une émission au Lobakochela qui est poison. Tu m'as parlé même de ça dernièrement. Ah, je n'aimerais pas parler devant la caméra. Ouais, vous comprenez t'as dit. Si quoi yo yeb sanga kinga banda sola bien te. O comment même koboma batunzala. O yeb sanga ke motema ezo soyo. Mo salango. Mais je t'avais aussi dit vaut mieux souffrir mais ko sala ngote oyebi pourquoi na comment on dit mana boire ata biloko ke na benga batu ba sécurité na biso bozwa bolia bolia lobi soko leki diarrhée et comment que Sarah na como banga vous comprendre et la cité que pour Belvia sola bien congolais za matérialiste et belé pe bazana ba na lobango kateng to yebani bankaka kapenza Belvi ana ebi kutu ko tourner te est-ce que ebi ke makambu nyonso bafinga Belvi bazwa ngoka pa ba comédie ebi makambu to mona bafinga Belvi vie na e passé soki nini tout et outi na nkapa ba comédien nde ba pesi ba journaliste ba kuma ofinga Belvi balinga kete balinga keza ya mbebo ebi ke pasi na nzaleza so à côté libela moi fait ça nini ebi ma kolinga ya mbebo po Belvi akabila nga mais so bakuta une occasion ya koisa muto ya Belvi ba koisa donc Belvi so ozotala nganga na oyebiso kaka zala mote ya malamu kaka mais koza na confiance à mutu te za na confiance a yo moko batu kokanisa te so batebele ba olanda yo nde ba osepela nao mutu muso olando ta mususu osola bien na katuku bianza banzinzi bazo ya popota de zana na makila eza makila so makile kauki Belvi salaka kokosa to baye baka ke Belvi na mama ni mama bakabwana Belvi asili akwei omona bato wana te yo mituna te ke bato wana yo kuta na théâtre à l'époque ese bazo kangamo lora ndindi bazo lando bongo te bakaba na kati na bango ba vrai baza to ko titoye batutu te bazanga ozana ba vrai mais le ko na ba faux baza oza censé ozala na confiance ya mututé bato ebele wana mona balandaka Belvi la cité que po Belvi solara bien il a que pasi na nzala nde sala balinga Belvi po Belvi loboko eza pété katuru bien débile et puis le travail aussi eza à jour travail eza à jour Belvi o changa na pièce Belvi o changa na tournage ni tété ça t'as dit so y Belvi azaki lo te ba oyate OK donc bato wana ba ya kapa na opposa na quelque chose où est passé maman Ursule Péchanga programmer émission Péchanga merci beaucoup vous comprenez donc Belvi faut ala vraiment misuga na ebi ko zara maele mais faut fungola pena misotala
kokatisa te bato tu wana théâtre baentourara oyo wana baba vrai eya pasi na nzala kosana kaka kokwea koza suna eloko te sala ta un mois moko tourna su bafilme te baokima oyo baokepa Ursule epa pardon epa Sila kosana kaka ta un mois mobimba tika kaka kotourne ozotourne susu te baotrahir yo ebele baosala badépart donc elakisi continue kosunga bato oza na motema wana mais ezala prudente pour ta vie bato tu bapembeni no basepela na épanouissement na yo te parce que outa dans les néants otiki bango na basuccès makasi mais bakomi na niveau na yo te omati elle aura baïda yo oyebisanga aïda leki bouyeboui na ojouer jamais mikolo to banosalela bango DDD analyse à DDD acteur bao batiaka bango na barando est-ce que aïda ko comparer ye na Yaboui jamais succès Yaboui a salé mais ce que ni ne komeli Aïda azakika o comprendre donc eza ba biloko moko photo solango to faire voir na communauté au baza flou ba aider bandeko wana mibale omoni guerre ya Belleville na Sila to aussi sango te parce que bango ba osalela ngo l'art et alora jibe na wera OK mais bo sala effort ya kotika kofinga bango mbale baza ezo sala bena bien te baza ba icône ba grand oyo photo soutenir bango kenga pe na kobima Congo na keta msu Côte d'Ivoire na banjobe tatolo na kishasa na biso abino bokumiselanga biso kuna to na Belleville to na Sila bisalu po basen bachayo na ya bomayo oso comprendre et que ça plaisir que au komi na mboka moko boye tu viens de l'Afrique, quel pays? La République démocratique du Congo. OK. Le pays de Fali Poupa. Référence. Tout ça la pe bastar na biso wana. Bata ba référence na biso ezala bien. Boti ko comparer bango. Merci. Parce que muto azana talent, azana professionnalisme, mais so azangi chance mukile yebete. Na ina ba ebele. Ebele. Na ifasik ebele o kutu. Na kutu preuve ane boy sangara na salle émission moi il y a 30 minutes en français du début jusqu'à la fin. Na kokate. Au moni ke beaucoup na ba la place à la na anglais okoko. Na anglais na koka. Anglais za dictionnaire dans ngamoko. OK. Beaucoup ta place à la na cheli. Place à le na chelo. Donc mais bateau ba na ifasik. Olobi place à li na chelo. Place à li na chelo, place à ka na cheta. C'est bon. Ozo comprendre. Ce qu'on a ifasik kuna okuta mutu avec un bon français, à aussi l'émission du début jusqu'à la fin. Mais à respecter le principe. Kasi. Na ba méthode. Kasi, on a bien. Ah ça la succès kasi. Voilà, merci. Té, bazoya na musala ti. So tali ba grand chaîne wana nyos tout. Pourquoi bazoara batama boma internet ba tchaka bango ba engager bango na ba chaîne. Parce que bazo ko apporter. Motazoya na papier na ya ifasik ba ozoya ete. Donc chance et contact t'a dit. Kobetaka tolo na succès, il faut avoir aussi la chance. Belleville a koutani na opportunité, a salisi yango ba jeté, a bundi nango, a réussir à commis au hasard. Pomba Sen a sali dire moulaï a carrière na en succès. C'est à féliciter déjà. Alors tout soutenir ba star na biso ba keli boso. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Boende tozo lukato kabwana awa, mais avant de finir, permettez-moi de vous dire bandeko excusez. Voilà, donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais sincèrement, le comédien, Photo Lingana Ndenge Solo, Belleville Kandi, je vous aime beaucoup. Ma sœur, tu sais. Maman Sila Bissalou, je vous aime aussi. Bande Konanga, Maman Ursule Pechanga, na linga bino mingi. To salaka musala na ndenge sengeli. Bope sa kamera na bino. To discuta pour na musala na bino et non pour na ba bien na bino. Na bateau bazo entouré. Na bateau ba fingela bino bateau. Merci. To kutani lobby. L'obé collé bon délivre. Merci.